Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Alors ndenge na lobaki na tongo soki na telemi elilingi na ngeko kovanda te pona bituma moko kolonga kasi biso mibale. Bosolo na politique spécialement pona lelo tozali 17h toza kosala direct ndenge na lakaki bino normalement za era rediffusion mais spécialement je l'avais annoncé na sumaki ba responsabilité pour que tozonga awa na 17h pona kopesa makoki na honorable Mike Mukeba Nkoso élu à Lingwala député provincial ou à outil prison 8 mois après tomeka kosola na ye par rapport à expérience ya passage na ye pour la énième fois zagi na prison to solo la na ye et puis en outre total est-ce que de là il a tiré quelques leçons de la vie parce que c'est sur base du passé qu'on vit les présents, c'est en guise du présent qu'on construit les futurs to solo là par rapport à cette expérience ya prison tokolobe la paix ba mesure ya COVID-19 oyo mosusu ezwamaki azalaki na kati ya prison metango abimi boloko la confinement ya Gombe aye komona yango aza déjà la libanda. Alors boni makambo yango eza kotambola baza kosukola Gombe ndenge basukola Ngombe bokomona ba image TV za radio te aopesa makantina epe likolo ya likanisi wana makambo ya Vital Kamerhe tokoloba yango tango moke par rapport ya ba vérité eza koya po bakangi DG oya Sokok bokomona pe photo na ye bakangi lelo na tongo na instruction ya PGR à Rosalan Cheminé en Kinshasa dans les jours à venir ou bien dans les heures qui suivent pour besoin précision tout au long il y a journée na bosolo na politique pour s'abonner belé wana bozomo na ye DG à Sokok yo wana bakangi aza déjà na maboko ya police bazoluka moyen nini ba commissaire na Kinshasa pour que akota akende ko samba ndenge bandeko nyonso baza ko samba parce que na likamuna ya Sokok Foner batangaki déjà Foner nda tangaki na kati sengeli yepe asamba ezali kamwanzela moko boye na tshela kibino audio likamwanzela moko ezali côté ya intérieur ya mboka kuna tokoloba yango lelo. Alors kozanga pe wana nalingaki na yebisa ba politicien policier oya katela kayo salut liboso anda kuna yo policier oya pesa ka bonheur tango zobima policier oyo abengaka yo mokonzi kaka ye wana jour bakoyebisa ye bapesi ye mitindo akanga yo akoyokelo mawa te kaka même policier yenda kokanga yo yango zomona politicien tango bozolia mbongo ya leta tango bozosala makambo bozala na mwa bokebi po libanga bomoni pamba yango nde simbi ndako soko ekweli yo kobuka yo soki yo ndo meki kolala yango okoya putulu les policiers achangeaka ça dépend ya moto aza liboso na ye soki azwi mitindo oya kokoma otenga na yebaki tenga na lingaki mais tango bande kolia mbongo talaki environnement bosolo na politique ebandi Mike Mukeba Nkoso honorable député provincial mbote la yo mbote ndeko sango mbote mingi considération za makasi pona yo to sali yo to sala raté normalement na posio matondo mingi na oyo sali pona ki na posa ya eloko oyo ezali koleka na assemblée provinciale ya bana ya Kisasa bana Kisasa bayiba yango matondo mingi ndingo ndimi ko mbanga lisusu na poko awa bana Kisasa bamona bolingo ozana yango très bien honorable Mike Mukeba constat oyo bato basali il faut na yebiso ba vérité comme ça n'est pas infraction il faut tout le makambo les journalistes n'a pas très bien merci beaucoup tokotikala na contexte mais bato ebele bamoni yo d'une manière générale c'est comme si prison est commis adresse moko pona yo c'est-à-dire komi kolo la prison soko toza libando zo sepela te ozo sepela mingi noza na prison yo za moto koli déjà 54 ans siko na ute ko yembelo na TV mikolo uti koleka pour l'anniversaire na yo père de famille ba responsabilité politique le komi ebele c'est vrai qu'il faut transiter des fois na prison mais c'est une obligation pour comme grand il faut les gars en prison pour au commissaire le mode de vie na yo motuna na yali malamu na ke bolo ko mbalami balé
tant on a eu mon pandisango bakanginga moi mine misato mitano ya le combo le kumute na ko ba on a kebo ko mba mbali le ko mo pandisango le ko le politique uko tunanga motuna te so ngana ko mo ka boloko sika esengo batindi nga boloko na nko babuki mobeko ngaki na posa okende boloko te bino banso bomoni yango te babukaki mobeko ku constitution na kati yango sika otunanga nde isonga na ko ka boloko elengi bato batindi ngai boloko na nko te ba landanzela ya mobeko babi te ye lokwa toyoka na ete tinde na boloko batindi nga boloko na nko ngala mbete de nake na boloko na kendo pe makuna na te batindi ngai na nko na nzela ya kobuka mobeko bato bata lokwa te na kendaki boloko te po na kenda na nko mobeko oya biso babi règlement intérieur mobeko oya mboko babi mobeko likunzi constitution bureau ya assemblée provinciale ebukaki yango etalisaki yango na kotalisa awa yango oyo na ye na mikanda nyonso awa yango oyo ozo komona mokanda oyo eyali décision mokano ya assemblée provinciale ya gode na bao mine bana ye président assemblée provinciale eloko esengamaki soki olingi te olongola immunité na ngai esenge bato bayeba yango polo bitoko ya esu na libulu wana te okobengisa ngai bazuze baye basengi obengisi mpe ngai gode lokola alinga kosala eloko na ye na ndenge nkuku po te ngai nasutuka nayeba te abengisa ngai te azwi mokano oyo ozoyoka nazalaki na posa ya boloko te limbisa ngai nalingi napeso mwa lolenge tolobelaka bongo ntango nazobenga yo honorable Mike Mukeba ozoyoka bien mpo eza esika na yo no okolimbisa ngai na so napeso ye yano ekokamwisa yo nga makambo ya bahonorable wana na ye biaka mpo bobenga ngai nanga ntina biloko wana te mais oza député bato batindi ngai responsabilité oza na monde etambola mpo mboka etambola baloba te moto so akomi kuna bakopesaka immunité bakobenga honorable ngai naka na ntina na yango te eloko wana moto nanga mosala ona kosala alors sikoyo nalingi na formule botango tokoloba mingi ntango kokondane par exemple makambo yo selon yo ozomonaki na assemblée provinciale ezalaki illégal na ndenge bango basalelaki makambo kondanaka président totiata présidence ya assemblée provinciale tolobaka kombo te tolobaka kombo te malamu na préféré te tokei alors sikoyo toloba 8 mois après sima yo ya kokangama lelo oyo obimi ozwi liberté provisoire o baboyaki ntango molai bakite yo pataki yo osambaki te likambo ya pasi ngai banda nakotaki boloko nayebaki te bato oyo bakangisa nga bakokweya mpo babukaki mobeko tokenda kelasi biso baso te tala ndenge babukeli mobeko sika ntango nabundi mingi nakei conseil d'état nakei cour de cassation bango kuna babi eloko ekoleka te baye kosutuka cour constitution ya kati ntango cour constitution ya kati mobeko ya cour constitutionnelle les arrêts loi portant fonctionnement de la cour constitutionnelle na molongo na yango ya tuku libwa na mine article 94 et les arrêts de la cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires engo baboni na lokota français te tango bakati mbamo babimisi esengeli basalela ngo mbala moko baye kozwanga sanza mibale tango bazwinga sanza mibale nde basambeli na ngai baavoka bayeko bate lokola bato bakozwa ngonga mbala otango tokokenda tokotisa mpe lokasa ya liberté provisoire nde mokolo ya misato ya sanza otango toki tokotisi lokasa ya liberté provisoire babi tokopesa liberté provisoire boni mokano monene ya cour constitutionnelle bozwi ngonga ya kosalela yango te bozwi ngonga ya kopesa nga liberté omoniki eza kobuka mobeko bate bafutisina misolo ya koto mibale ya dolar ofuti $2000 pour la liberté provisoire ndenge nafuta mbongo wana ata lokasa moko bapesi nga te opesaka na maboko napesi basambeli na nga bakeko batuni wapi lokasa tokopesa nsima te lelo mais qu'est-ce qui prouve que basambeli no bakomisaki mbongo bali bano babundi mpo na nga oyo basali eleki koto mibale ya dola bakozwanga mbongo te très bien mpo basali so baki bana mabe mbe bakozwa mbongo na nga mbokuna maître Papi Mbaki maître Jonathan Ngwele na maître Jonathan Molima na maître Nico Maengele o basaleli ngai bango bali kaka basambeli na nga te kasi bali bana ya bitumba bali bana ya mbongwana na Maengele ali mona ya lamuka so balaki bana bitumba te o
o basali ngai na ebite so mbongo ngo eloko tokobanga c'est vrai que lelo zokumisa bango po bato nyonso oyo ozala na bango malamu kumisa bango baningano ya solo boza na bango lisu malamu te mais nazoliki ete lokola bango kumisi bango bokoumela na bango ekozala malamu wana likambo eza te nalingi natuna nakobima na yo ntango oyo obimi na kasho ozalaki na kati ya kasho kuna na prison Belvis Nkulu mwana oyo elenge akufaka na makambo ya lopango ya Lingwala mwana wana babomi ye mwana wana tango akufi tokundi ba makambo nyonso Doli makambo azala condamné bakoti Doli na kati ya prison atati lelo Doli avanda la prison te azalaka awa na Ngaliema akoma ovanda na maternité lokola mwasi abotsaka bato pendant que ya abotsaka bato te amibomba kuna lokola coucheuse mais aza mwana mobali donc osenga na l'état azonga na prison lokola bato nyonso ndengo monaki bakati likambo lolenge yo lingaka tote ya liboso na yoki yo amatumboli songi na obi wale sito bato banso nga avanda bango na moninga moko to umeli na mingi Adolphe Mozito OK sikata mibutuku mibale tokutamna kotanga yo bato ebele kasi tanga komaka ntoma ya yambo ya mboka nga na ye mwa nungu ekotaka po nzela okenda ngai nga na boyaka ba kongomani ebele so moto akomi esika bokondi mo Holanda ye na ye kozongana na ye ntango alongwe bokondi toye kozongana etumba opposition ndeko tokotambola na yo soki boyokani ye so boyokani ya lite na mibendi nzoto na tambola na ndeko kamere mibu mine nga na yaka te na yaka moto aye ntsete na yaka na lokasa na ngai Congo News na tali etumba oyo kamere abundi na Assemblée nationale nabi mwa elenge mwana mobali osoko na pesi makasi tokenda mosika to sa mibu mine na moni tenzela okende ngana osepela nango te na mibendi nzoto ngambo ya nini te ngambo ezate na yoka ki na fungola ta mwa liboke moke bato bakatambwa na matata ngana naga mokonzi ya ndako ya basango j'étais patron d'un journal soko matata ntoma ya yambo ya mboka abita okende mobembo abengi singai pona ke dozo sango wapi mabe na buki mobeko nini kona mobesa journaliste ko reprocher na profession na ye OK place wana lokola ngai to na ko benga ngai ndeko likambo ya Doli makambo ya liboso na pesi mawana ngai ko kabola yango na libota ya Belvis Nkulu pasi na motema na lela leki na ngai ya mwasi moto abenga ngai etumba na ngai ezala libota na ngomba na tata na bandeko na ngai bayebi etumba basunga ngai etumba leki na ngai mwasi abenga akolela abi bandeko oza ko bundela ya vijana babomi moko kai babomi asaini ni tala boy na lela na oka pasi na koyeba kokendo ta libota tango confirmer ko sila kokota baninga nae kolo azbatela molimo nae akufi pone eloko motuya Bulamatali tabatela eloko ekomi bakongomani na moko babatela eloko ya Bulamatali pe Bulamatali aye koboma etumbo bapesage Doli makambo esukaki te esengelaki assemblée provinciale ya Kisasa babengisa les politiquement responsables les moralement responsables Jantini Ngobila Doli akenda makambo wana ye moko te moto atinda ye Jantini na kosamba emonana te Jantini ayamba ba mama wana o atekaki lopango asoya na ye apesa na maboko ya Doli makambo okingai esengeli te aya koyanola po Doli akoki kosalika mwa ye moko te emonana akosamba kasi assemblée provinciale ya Kisasa limbisa ngai ekoto ya libenga ya Jantini Ngobila napesa oyo ndakisa moko moto akufi na vijana tango bakolobela likambo ya moto akufi po basepelaki nga na bundelaki vijana bakati misala tango nake boloko babia moto makelele wana akei tozongela yango miyebi mpe ozaka moto makelele ndenge bato balobaka na nga na moto makelele na ndimi yango nalobi na yo ndeko assemblée provinciale namema te mokonzi ya assemblée provinciale na esika wana na kamwa nde misala wana ezonga assemblée provinciale ya Kisasa ntango moto akufi oze badibanga moko ya baIDPS oyo akobunda mpo kuna na assemblée ya bato nyonso bakende ya bango nzela mosusu bato bakobunda bana Kisasa kombo bakotanga na misapi okotanga oze badibanga otangi honorable Magloire Kabemba otangi Bayambudila otangi kulutu nani Malungeni oyebi sukuluke moto mosute oze badibanga bi esengeli te tozwa mokano awa Doli makambo lokola bakangi ye tolongola ye totia ye pembeni eloko basalaki ezalaki na nzela te mpo basi bakangaki ye kasi tolobela yango kaka bakei mpo bakende kotia eloko wana na vote
assemblée provinciale ya Kisasa babite doli makambo atikala atikala na kozami atikala montoma liwa ya moto soko somo liwa ya moto kosabi no somo tele ko eboni kosabi no somo na bomoy na bino baboyi babi atikala na biso na monya ngo na yoka ngolo kwa ndoki na boloko esuki wana te elenge mobali ose badi banga binu alobi na bapanzisa ngo batuni abi assemblée na yakite balongola doli tala batiki doli babi atikala na assemblée eloko malongo eko bimaya te oyebe eloko basaki ose badi banga na mayanga nyo elandaki bamatisi likolo babi asenga pardon donc on a généralement bato basengisa bango pardon bakosengisa motinda mais député bakosengisa ye pardon pour ses opinions mpona maloba na ye mwana ya papa Molière liza nembale bamati abi asenga bolimbisi asali mabe nini bandeko wana yo zaino na boloko eza ba information ozwi bandeko ya IDPS bali zomi na mibale 12 bandeko na ngai ba combattant bato bakobenga bino bataliban naokaka pasi na motema lingoma lekwa IDPS basengisa motindami ya IDPS pardon est-ce que ça prévu 12 députés provinciaux est-ce que ça li prévu na règlement d'ordre intérieur et assemblée ça prévu ya lipo basilisa yo babimiso mopepelo bakasute IDPS azana batindami zomi na mibaye baitindami mokonzi na bango Peter Kazadi bavandi shui mwana mobali ya mati atalabi batiki ngai na osala boni asali obasengaki wana ya mosala obatinda biso kosengisa motindami pardon bolimbisi mpona maloba oyo ya ye ça reste à vérifier ndeko ça reste à vérifier opesinga bainfo nga na kovérifier esalama na moi na bapanzisango na kati ya ndako lokola oyo basalaka ngai te yanga ezalaka ya wiklo yo mokebai nakotanga limbisa ngai opekisi nga kombo kasi nakotanga te surtout kombo ya Godé totanga te nalingi te kombo ya Godé natanga awa ya Roger Bimwala Roger Bimwala yango babaka bato batangi kelasi Roger Bimwala ali molakisi professeur d'université recteur atelemi awa balangai mokebai yo mabe na yo makambo assemblée provinciale ya Kisasa obimisa libanda lelo okola panda ite makambo assemblée provinciale okobimisaka esute nga na motinda miyo pe motinda miyo kwa ngai bango nyonso babeti mbunda na mesa po ngabe na be ndoki te ngai nakendo natali bango ba soko tukumisa tuna mwambe 38 ou 39 ngabe nga moko nga na koza te na nzela ya solo bato ebele koleka ngai ngaka naza na lingai komi tungisa batete solo ya epanga te na ye kokanisa moto moko batanga akomo ya lisitoile Galilée ayebisaka bato likambo solo ya moi na mabele na nyabalukaka zonga ya moninga bato aboyaka babomaka ye ayaka kozwa mbano ntango asakufi na tikali na likambo na nga tala assemblée provinciale mobimba tala assemblée provinciale Kisasa. Donc finalement dossier à Doli Makambo vous a satisfait totalement assemblée provinciale esengelaki tabengisa Gentini Ngobé ya moto très bien esengelaki te babengisa ye topusana honorable Mike Mukeba inde to sala émission boye eza direct TV na émission na minute pour bato bazela ngo match réel avantage à boso na politique officielle yangwana lopango moko te sans bosolo moto nyonso azana lopango fo bosolo ezala yo koya ko lukana biso ko kolekana biso ba politique ezaka mosala motema mabete na yoki bande ko mosusu basiliki nazaki na RTNC mokolo vendredi kulutu nanga Oscar Kabamba benga ngai na Peter Tiani tokendaki kopesa ye maboko pona kosala sensibilisation na makambo ya Covid tozaki ba co-présentateur bato bakotala bemission ngo na mikolo ezoya ba journaliste mosusu ba beti ngai ngana kokaki kokende kuna te foyo kazuwa menano bayoki zuwa te mikolo ezali livre ngana zana ngo eza 215 pages siko na zana 3e le tikali 213 mwana na sa ebele alors to pusana ozali député élu na liste ya ndeko Pierre Lumbi Pierre Lumbi azali na autorité morale lokola Moïse Katumbi Moïse Katumbi tango ya zongi na mboka Félix Tshisekedi président azui ligne de conduite abengi ba oya ye ba député na ye ba politique na ye lokola mokonzi alingo ba lobi botambola boy tokobundisa Félix c'était ennemi commun na biso eza Kabila donc pour na Félix tozo observer tokomeka ko critiquer place akopese maboko tokopese maboko ya solo Moïse Katumbi alobaki yango na salaki pe mobembo moko na yo ayebisaki ngai tango pe obimi pe confirmer nga makambo na ndimi yango kasi lelo yo
etamboli na yo par rapport ya aliment oyo Moïse Katumbi apesaki obimi libanda, est-ce que au se rebeller face à Moïse Katumbi, ce qu'on se rebeller pour na bato mosusu il faut avoir courage ya ko démissionner la liste ya ensemble. Tango bakoba nazaki penza na koyanola na pesa moi makambo mike baeba na aka na liste ya AAD ya Pelumbi aka mangoma mibale AAD na MS sika AAD na MS nyonso esangani ekomi lingomba moko parti ya Katumbi o babengi ensemble pour le changement te ekomi siko ensemble pour la république mokonzi abengi senga makambo lobi ya solo lobi na ngai ngape na yebisi mokonzi na okanisa na kati ya lingomba bato baso balobaka mongongo moko te na kati ya lingomba esama mangomba nyonso nani na sima mokonzi na ngai on les a en interne divergence c'est ça interne sika yoka la tout divergence c'est ça rabi na yoboe nga na yebisa mokonzi pe na ko lubango mokonzi akolanda ngai nzela wana nga na kolanda ngo te kasi na kati ya lingomba sika bolobi oyo utioloba nga na tuni motuna moko na nazo ya note pa ba konzi na ngai et pas baninga na ngai ensemble pour la public na 2023 biso to kokumba bilan ya Félix sika na 2023 to kosa campagne boni na boyi po na yebi te bato ba koloba tango to koma na 2023 ba kotika Félix pona nino longwete pona nino longwete na longwete pona kati ya lingomba na ngai na tu bango na mabete bajunga mabete toza na boyokani te na nzela ya kotambola ya Félix bango balingi te bato batia o baba batiela na se ngabi te atu biso bokonzi na nzela o biso to sepe na ngote pe misala ko sabso te espera na ngote kasi bato bako kenela nzela oyo lobi wana tuna ni bango na 2023 boko sala campagne na bilan ya Félix omoni biso ba kongoma nde to kana solo te to koloba yango lelo 2023 tokobisa bakongoma nini tokoya ko bato aki na Félix te nga na boyi yango na tika na mokonzi pona moko ba oyo babisa mokonzi oyo na kokanisa yoka na bisa yo soko na lingomba na limema na mokonzi soki ba yebisinga makambo na moni ezali na nzela oyo nga na kobanza te na koyebisa mokonzi wana eza kozala honnête te wana eza kozala honnête te kozala honnête lingi koloba soko boyi mwasi to soko boyi mobali kosimba mbongo na ete lokola yo ozalaki na kati ensemble lelo oza na kati ensemble soko oza na kati ensemble okoyoka kaka makambo ensemble ezoloba soki yo boyi possibilité ezaka mibale ya kolongwa toza na mibeko soko mibeko esengaki bongo mbe na longwe bango mo mpe bakonzi so bayebaki te oyo nakosa pwani bakonzi balongoli nga te pwani bango mo yo moko na honnêteté intellectuelle oko démissionnaire nalobi na yo boye nayebi te epai bakonzi yanga bakokenda te bakozonga tokoya kokutana bango esika batiki ngai yango naboyi kolongwa nakotia mokoba oyo ozonga esika batiki ngai. Très bien. To mokolo wana bakobate mokebai soka ya makanisi alobaka. Très bien. Na boyi et toi na kati ya lingomba, il y a des contradictions, il y a des sensibilités, il y a des courants. Ba yebisa inga oyo yebisa ngai na lobite. Penga na koloba yango bato bakolanda nga siko bakolanda bakolanda ngai. Soko na ko ba mabe bale ba opesa ngai tomba kontinga nga te. Poni ba pesa ngai te. Donc to loba ke bango nde bato bazotika yo continuer ko sala. Ba ko tika ngai te. Très bien. Poni beko ya lingomba na biso elobi na ngai te. Po biso to na alliance ya Félix te. Biso to saki campagne ngai moto na kolanda nzela to alaki nango. Et ate po boye belende bozala solo. To salaki campagne na Fayulu. To salaki campagne na Félix était. Très bien. Alors ngai na tika le sika to alaki. Yango babaka te ye mosani ko kabwana bato. Po soki nga na kanga bine loko na nga na télémaka. Mais l'homme est appelé à évoluer aussi. Évolution signifie pas reniement. Et ngo bate o yanga na o lobaki lobi. O lobaki Kabila azali boye malamo lelo yo opona évolution ya libum. Évolution ya kanyaka. On dit la politique est dynamique. Politique est dynamique ngo bate komiteka. Soki to koti na kati ya likambo wana. Banda Mobutu yakei. Komi na muzele perti lelo. Classe politique na biso nyonso toza nango. Na bato ba na opposition, na bato ba na majorité lelo, na ba na pouvoir, na bato FCC. Eza na moto moko te oyo aza pena na classe politique boy asali na Kabila te.
bato nyonso basali na Kabila bango baso soit basali na Kabila directement soit indirectement toko bango eza la fayulu la fayulu basali pe na Kabila to tia ko swa na te eza na ndeko mosu yango na lobi soki oboyi olobi ke principe ya kotikala kaka ta moto a changer ko changer te me otikala kala limia eza na bato loko opesi mozito o azalaka moninga na yo liboso tanga komi na bokonzi pa Kabila yo boyi metanga zongi na opposition oye na c'est-à-dire évoluer même par rapport à ma position ozalaka na liboso moninga mais tango ya pusani botiki ye tango ozongi na ye na zongi na ye te yango na koyebisa yo kotatola ngo malamu te azongi esika atikaki ngai ayuana aye kopesa raison pe pa nafandaki wana azongi epa atikaki ngai etumba ake atutani na libanga te atutani na libanga navandi elokwa lelo tosala campagne mpo na fayulu ngai natikali wana ngai na koningana te tango lobi na tuni motuna 2023 ensemble tokosala campagne tokomema bilan ya Félix bayanola motuna wa tango bato bakoyanga na bilan babite yaki bilan ya Félix biso toali ensemble toali na ete bakoya kokuta ngai esika batikaki ngai sika bino nde bokotuna ngai songa nde na zongi te ngai na etikali na esika toalaki na esika te tosali campagne mpo na fayulu. Très bien. Alors poussana na lobaki déjà président Alexandre photo wala le tout puissant patient Saïba et c'est là justifié pe moi bato baza ebele baza ko kangama Mode Makabuza Makabuza azali patron ya Sokok wana boza komona wana Mode Makabuza bakangi ye na tongo ya lelo na ordre ya PGR azali cité na affaire ya détournement ya fonds ya destiné na asphaltage ya artère ya ville ya Goma dans le cadre ya programme oyo batiaki ya 100 jours donc ndeko wana koya na kisaso yebi nayebi na nga navandi mingi na ngambo ya est kuna navanda na Rwanda Goma Bukavu nakenda kosala kuna na Kinkie na tango ya le soft nde nayebaka ye ali homme d'affaires aloni kawa na chai mingi aloni yango ebele bilange ebele na kamwe ndenge ya kopoya na makambo na katali kambo wana bazuze bato bakokata ngo na ye wala likambo te to pusa na likambo ke bato ebele nazolo bano de toi moi nga faut pas ngana kanekila te ngana kanekila te ya lobimisa nyonso la ya nola Félix Tshisekedi président de la République lelo obundisi tata na ye tango azaki na bomoy ozaki na ba contradiction ebele na tata o bato ebele bamonaki lokolo eza mo attaque moko personnel na tata tata akufi nzamba bendi molimo na ye na nyonso ya azalaki lelo mwana koti même attaque ozalaki nango na tata okitisi yango na mwana problème no na libota ya Etienne Tshisekedi eza nini lobi bato batunanga likambo nao na Kabila eli nini yo zokonza mboka so moto abundisi otuna te okobundisa par rapport à makambo ya azo sala okokota na bomo na okei malembe na kolika tokozonga ata mwa moke liboso to leka makambo su matike na mwa liboke moko to mibale ya assemblée ya makambo motu yo bana kisai senge ba yeba ya pa ya motu ya assemblée za ba dossier na peso poto fongola na peso ba dossier aussi ça wana to poste to zoni to koti dossier assemblée mabe na biso ba kongomani yani eloko yo ko loboko sala ngote mbuta muntu akobunda démocratie soko lelo mbuta mutu asema mabe soko lobi babite mbuta mutu anzambe balobaka mabe na yete ta bato bafinga babi qui critique Tshisekedi blasphème bon ni misaka ba moke na lokota français la société démocratique est une société détabouisée il y a pas de tabou il y a pas d'interdit moi aussi on peut me critiquer critique tout le monde mbuta mutu abi imperium imperium akamati nzela akepo to akobela abeli asutuki mbamo kuna akei ibiza toloba te soko lobi na likamona libota toloba te ndeko boyo songolo akekuta na moto boye pa ya Kabila epa ya tata mwasi olobi mabe yango wana ndengamo ni loba makambo wana nakina mopandisango na loba makambo na monaki na koma yango sika tokomi kotambola mutu akufi tango Félix akomi mokonzi ya rassemblement ngai na pesa makasi na nga na Félix na kombo ya bomoko ya lingomba po toaki netumba na Kabila na mona yete na kutana na yete na tika ko banete sika na baluki te na talinga bite awa na tango etumbo yeko senga bomoko ngai na leka ne tando yeke na pesa ye makasi na ngai po na bolingo ya Kongo po na bolamo ya Kongo tokomi kokenda
et comme toko manzia maponomi ye wana ke na Kabila sikala sani na komisa ye na boyi na ngai na boyi na bi moto na kota bwana ete yango wana likambo donc vous avez un problème personnel Yanine nali moto ye pa moto ya koleka nga pe na koleka bokonzi na ye ekoleka ezali ya se côté lobi to koma na bokonzi mosusu esika azali wana nga pe na makoki nyonso ya kokoma yango eloko ezangi ngai moko te asimbaka nzamba ya papa te po koma wana po na kokele likunda ezapeli likambo ya destiny ya kozala prédestiné likundu soki nkolo abongisi okokoma ya na kokoma pe soki nkolo abongisi ngai na yebi makanisa kolo te ngai na koloba kwa moto ngai pe na kokoma wana soki pe moninga azwi sepela te balobi te babaka bongo te na politique ya lite soko moninga du wana ali lisolo ya li yoto bato mabala awa nga na li opposant moi je suis député de l'opposition alors si restons dans cette logique tika bisa tala sika na assemblée provinciale ya Kisasa opposition ya lite ata biso bato alamuka mbala nyonso ponga soko mabe pa na biso alobaka ngo tosaka opposition be na gouvernement central na moto ali mokonzi mboka tout ça opposition na sika ya ba gouvernement provincial te tala kimbuta sali mibu zomi na mibale mona ki opposition provinciale ya quitté na ko sa musana ngai to tuboko na Fayulu ba pimeli biso yango na jongi na opposition botika na sa musana ngai ça dit na 2023 soki maponami salami cette fois-ci soki Moïse Katumbi a continué na lire aux la candidat ici na groupe na bangote na tuni bango nde bakozana na ngambu te na tuni motuna makasi est-ce qu'en 2023 nous porterons le bilan de Félix non mais s'il savait qu'en 2023 Moïse Katumbi n'est pas avec Fayulu entre les deux en 2023 la lire où vont les choses te tokenda na malembe Fayulu a candidat Moïse Katumbi aza candidat 2023 dans le comité nga na moto ya ensemble tango to koma 2023 ensemble ko sama kita pour renouveler candidature ya Moïse Katumbi wana oko tsama masolo etali Félix était soki bayokani te soki bayoka tozoke na contexte ka moko ti sikoyo Moïse Katumbi na logique na ye yoza d'accord na ngote na rapprochement ba osala na Félix yoza d'accord na ngote rapprochement no mingi yoke na ngambo ya Fayulu ba position ya Fayulu te yali na ngambo ya Fayulu te yali na ngambo ya Lamuka na Lamuka Fayulu moto asala yango te Fayulu nde moto représenter ki Lamuka na maponomi Lamuka ezali ya Fayulu te koko ndoko tsanga nzela wana te lokwa ko tutisa motu Katumbi na Lamuka yali lingomba biso mbanso tango itumbe yaki tobi tokosa boni to tie la Fayulu Lamuka Fayulu ana lingomba na ye eside Lamuka yali abiso baso ele kotango to koma na maponomi moto na moto akozonga na lingomba na ye bayokani soko to kobimisa su candidat comme nde to zongi yali masolo na ko beta sikate to ali na mibuboni mine honorable Mukebai lelo bimi boloko 8 mois après nature ya komba na yozanini bokonzi na ngai nature ya komba na ngai utuninga moto malamu etumba na ngai bana Kisasa bayoka 2023 tokozwa majorité na ngomba Kisasa na députation provinciale etumba na ngai ngwana oyoki ngai etumba na ngai yali te totalisa bana Kisasa te toana mayele tokoki kosala kitoko koleka bao bakopomola mboka na 2023 tozwa majorité nga na kobunda yango nde revendication no principal ezali revendication te yali objectif yango na kobundela tozwa majorité kosala ndenge nini po bokoma nango mais yango misana osami konyoso kolakisa banki sala te bango bayebi mosala te ta biso so tokoma esika ndenge tokosala po banki sala bapesa biso mingongo ebele yango misana osala tongo pourquoi mon objectif c'est de conquérir la majorité bandenge bayebolimbisa ngai na balokota effacé mon combat objectif 2023, majorité dans la ville de Kinshasa. Pour contrôler l'Assemblée provinciale de Kinshasa et placer un gouverneur honnête, intègre à la tête de la ville de Kinshasa. Et Tumbalanga Yangoan. Yangoan Yangobunda. Kasi Doko Anali, Nakati Yalamuka. Oyebi Yalamuka Nali, conseiller spécial, chargé de la communication. Nagobunda, après, à niveau gouvernement central. Kasi Tumbalanga Mingi. Yali Nengumba Kisasa.
Très bien. Alors, boza en direct, boza l'andabiso, boza ebele, boss Ibra na lemba, boche TV moko, mais botondi ebele. Merci quand même pour na nengo yo sali. Okamati TV moko mopesi na lemba wana pour que bato batala yango mena ba bafle. Na yoki motema na sengo boss Ibra mbeta na be. Alors, tokenant de l'autre côté, on va souffler un peu en image. Bota la gentini ngobila. Ndenga za kosokola kisasa la lobaki yango na tongo mais na lobaki yango malamu te na yoki yango izongelinga so na mutu. Ndenge misa yake lobi lobaki makambo malamu te. Gentini ngobila bokangi ville ya Kinshasa wana Gombe bokangi yango pour 14 jours mais botala ndenge bozo sokola ville tala ndenge bazo sokola ville wa jardin lokwa bazo boka mai na jardin et puis bazo loba bango moko na maloba oh pression ezate soki pression eza na gare centrale te bon okuma na masina ndenge nini tala ndenge bandeko yango wana tala botala pena oh les parents de Lukeni mon père est un cultivateur qui ne craint pas le travail donc Gombe o bozo mona yango wana bazo désinfecter Gombe nde boye oyo ko la jour nini o bozo mona pona Gombe bonjour bokoma na masina bokoma na route mo kali kota veni misani bokomi na swambanza na wenza ferbo bokosala ndenge ni tala kisasa ndenge zo koto prince ezali et bonjour bokende par exemple côté ya Ipene na voie na Boadi na wangu bokosala ndenge nini donc eza kosala pasi tala ndenge bazo sala wana lelo za na boulevard bazo boka mai ngai nzambe na ngai tala ndenge bazo koboka mai likanisi eza malamu mais na matériel nini bazo tindika mai kisasa pela savoir ngwana ba elio très bien wala gentini ngobila alors likanisi kosokola kisasa oza d'accord nango non surtout par exemple Gombe confinement ya Gombe o trouver en normal non ngana yebi te gentini akosa eloko na kisasa te moko moso ayambaka ngai po makambo ya vijana pe na yebisaka ye na memela ina mikanda loko alelo na ko bisa makambo ya lopango moko na lingwa les champions batiki moto mo ya pepe de telelo va ina kati loko alika moso eza kuna na nzela ya ngunduka na rai mama moko akotonga na balabala akataki misala na kebo loko azonge misala yoka gentini ya mbinga abi oh tu vas voir moi je vais faire 2 mandats je vais transformer Kinshasa je vais installer un métro ici au côté à métro na Kinshasa na l'hôtel Kinindi avec quel courant électrique et ngo batesika ali ayebi eloko osa na Kinshasa te moto to o batie na ngumba Kinshasa ayebi eloko osa na baninga na yo na yango omoni na koti boloko na bimi eloko te bure alobi Kinshasa bopeto bapanzi sango nako sepela musala kosala bapanzi sango bolanda nzela ya musala malamu soko moto abi Kinshasa bopeto c'est un programme un projet et sengaba ezambongo boni akosala biloko boni sima ya sanza boni oyo ya lobelo auto évaluer moko na bimi boloko epa inga na vandi na lingwala na kuti liboso lopango nanga libulu mai solo epa ingai mutinda mina vandi na lingwala pembeni awa na Gombe solo na mai ya Kinshasa bopeto. Très bien. Alors toko pe mamuke toza kozwa pause mo toza kozonga wa pour que na tuna yo mituna mibale. Donc tant tozo na mituna mibale. Motuna liboso ezali likambo ya Vital Kamerhe bakangi Vital Kamerhe na yoki yo na ba réseaux sociaux ozwi makoki ya kolobake esengeli bakanga président Félix Tshisekedi. Na lingi na yeba ola kisangai noir sur blanc implication à Félix Tshisekedi na dossier ya Kamerhe eza wapi wana motuna ya liboso ya mibale motuna malamu penza obimi ensemble obimi na prison lelo ye na ensemble na nozongi te okozela ba procédure mosusu pote yo zongi na bango pe ba na confinement likambo pesate siko ndenge toza boye okuti ensemble na ba dossier nini wana ndo za kosilisa alors très bien nous allons de l'autre côté TV za radio te na bitumba moko kolonga kasi na kimia biso mibale en image et puis toza kozonga poto beta dernier tour et puis to silisa ndenge aussi ça Voici Bakoufi et Belé. Bateau baza contaminé na Kin. Baza presque 250 personnes. Bateau Bakoufi, balegi déjà presque 20 personnes. Malade à coronavirus c'est sérieux. Et outil na mboka papaya, c'est vrai gestion nango na ebandeli zaki mbilinga. Mais Congolais zaki désinformé na ebandeli parce que ba autorité ba tchaki sérieux pour na communiquer efficacement. Mais lelo batu bazo kufa. Ba autorité ya mboka oyo na cabinet chef de l'État ba kufi. Ba député basi ba kufi.
bato mbongo basi bazui maladie ba pauvre ezokipe mutu te. Donc sans eloko wana sensibilisation na biso ezaki congolais yeba ko se protéger pour être à faire circuler maladie te. Notamment les policiers, action na biso est très important pour les policiers parce que bango baza au contact na bateau baza na épicentre épidémie Gombe. C'est-à-dire ceux qui bango baza bien protégés te bana na bango basi na bango ba reçoit maladie. Ceux qui bana na bango bazu maladie quartier wana mbezu maladie. Donc action on est plus na ndenge wana ko créer solidarité. Coronavirus est un peu perdu de peste. Il y a KHFCCT, il y a religion songolote, il y a maladie et simbibisotu. Dans le cadre de solidarité, c'est important. Kocha molende pour que bisoto ensemble de combattre en haut. Et puis tout c'est protégé parce que pour éviter. Papa journaliste, acte on a sali en na cadre il y a organisation non gouvernementale ONG AFA. Donc kolimbola na lingala afa ilingi koloba nini ata afa ilingi koloba action la faveur il y a des femmes défavorisées ngala ezamo abandonné voilà la basi groupe ya basi wana tozomona mingi bana basi oyo bazozwa zemi na balabala ezangi ba papa ba famille basundoli bango siko na bana bayebite basala nini tozomona ba mama bakufeli mibali tozomona pe ba mama mususu abali na ye bien mais mobali asundoli e atikali na bana. Alors biso tozo travailler na ba femme ya bongo tolingi bazala dépendante te. Donc er moko tango nyonso kosenga te. Afa azali wana pona basi wana bakoma bonsomi. Na moke o toza nango oyo akoki koteka madenso oyo akoki koteka nini topesi ye mwa lisalisi po ye pe abanda kozala ye moko na moke akanisa pe afa po bamosusu pe tobanda kopesa bamosusu mwasi abima na dépendance ya air nyonso pesanga kabelanga tolingi eloko wana te mais toye nango awa parce que nous disons héros yo mona batu. Très bien, merci beaucoup. Alors, Toza Kokoba, Mituna Mibale pour terminer. Natike Lio Mituna Mibale. Siko Bimi Selanga Biloko tout. Et Yanonagai, Toza la congélateur te. Nako. Chauffeur Warecho. Bimisa Assam Vita Kamena Suka. Voilà. Ponga na kanda na ete. Très bien. Bato bako ba o soko yako hey. Na bana na assemblée musalo na assemblée provinciale. Eloko ya liboso o règlement intérieur ya assemblée. Telelo non bakabola yango te. Bongo yozu wapi? Oyo nga na zwa lokwa na ebe na moto etumba na kotanga ka mibeko pona bakobunda. Ndenga na zwa. Ozwa wapi? Na lobi na yo telelo tuna batindami na bapesi bango yango te. Mais yo pe batindami. Ya yo sikanga na zwa na tu yebisi yo nga na bandenge na ozwa. Na ndenge ya pole officiellement. Oh yali lokwa journal de classe sika mwana akenda kata azangi journal de classe wana mwana akenda classe mawatala po eba assemblée ndenge ya liboso yango wana yebisi bato tala likambo na koloba assemblée yali mawa na assemblée liboso te bokenda voti ya misolo ya budget babandaka mobeko babengi reddition des comptes soko reddition des comptes eleki te budget elekate reddition des comptes 2019 na Gentini Ngobila tala rapport ya commission Ecofin. Rapport ya commission Ecofin et le but est reddition des comptes wana balekisa yango te. C'est dit. Na kati awa. Conclusion. Après débat et délibération générale sur cette reddition des comptes, votre commission émet des réserves pour se prononcer en faveur ou en défaveur de cette reddition des comptes et suggère par la même occasion la mise en place d'une commission de contrôle chargée de faire la lumière sur la gestion des recettes et des dépenses de la ville de Kinshasa. Dans la commission Makambolobi. Plénière à l'Andiangote. Ngo balekisi reddition des comptes. Yoka sikao yo rapport ekoloba. Makambo ya somo na kati ya rapport awaw. Na ko tangelo yango moko na lombango. Bakomi na makambo etali tango o bakekisasa ekokufa. Na kisasa etuka o eza na mosala ya assainissement comme nango Fonac. Ekambami na ndeko mo babengi Jean Claude Mwisa. Yoka makambo commission ekomi. Mbongo ya Fonac eutaka na Foner.
au niveau national à Tindaka n'engumba Kisasa. Aucune information sur les allocations FONER n'a été libellée sur le document de la reddition des comptes sous examen. Ata likuta mon côté ya mbongo FONER à Tinda, Gentil bila combien ngo na kata reddition des comptes. Yo kalika monene pe batinda mibalekisi yango. Nazo kena na malembe. Bakeli susu bakomi babombela batinda meloko bazwa yango te. Bakomi sope bazwaka. Bakomi susu. D'après les informations à disposition de votre commission, la ville de Kinshasa, eloko liboso na pumbwe balobite bato ya kibana Kisasa nini commission bapesaki bango mikanda nyonso te. Mikanda o esikaki bazwa pona osala mosaba pimela bango yango. Na kati ba difficulté rencontrées. Pona okende mbango. D'après bon, la ville de Kinshasa, sika ba eko ba likambo eloko mosusu ekotsaka mbongo na ngumba Kisasa. Eloko nini? DGK. Mobeko ya mboka ya Kisasa ngumba Kisasa. Edi balobite moto akozwa mbongo ngumba Kisasa e ali be DGK. Kasi basala eloko moko yebi komo nango yo yebi hologramme. Yebi yango. Basala eloko moko komo nango hologramme. Bala Kisasa bo yebi hologramme. Hologramme azwaka mbongo ya Kisasa. Ah, eza sous DGK. DGK li sous te. Naza nango awa tala ba liste milai mbongo hologramme azwaka. So na bina tanga ngo atoko. Toke pona ngonga. Tokanisa tongo awa. Toke pona ngonga. Tala o nyonso hologramme azwaka. Balobite sika basala hologramme wana lokola compagnie ya Bulamatali basangani na bato. Yoka makambo commission lobby. La ville de Kinshasa n'a pas de mandataire dans les organes de direction de la société hologramme. Engumba Kisasa eza na bato te po na kotala misolo na ye na kati hologramme. Bon sikoyo. Yoka eloko wana bakomi yango na commission Ecofine ya assemblée provinciale ya Kisasa. Balobi isusu boye. Hologramme n'a jamais transmis aucune note de perception pour le recouvrement des dividendes dus à la ville de Kinshasa. Naba donc soko mbongo ekoti mbongo ezonga repa Kisasa nano batinda eloko moko te. Rétrocession. Oyo sengeli so nanyo adui hologramme wana compagnie wana ebombani kuna. Eza nani? Moto akumbaka ngo komona Emile Bola yoka komba pesa Jack Boer. Jack Boer Gentil ekokuta yango kimbuta mutayaki nango yepa akobina yango. Oh koyoka ngai hologramme epai basala yango mibeko ya compagnie ebi soko sai compagnie sengelo ko makombo libanda bakomate loko ndako ya moto mukeba isoko abi mukeba afinga kabato mukeba imonoko mabe makambo ya Bulamatali yo batindi bino bosala bovandi nye mbongo Kisasa ekokufa c'est des millions de dollars de très bien. Oh koyoka ngai ndeko na ngai nako kena na lombango sili sato tika na musique tano balobi te mikanda o Gentil apesaki na assemblée atalisi nyongo ya Kisasa te ya liboni atalisi te komamia ya yaki abite bakanga ki matondo pote nyongo elekaki siko yako tinda mikanda ya misolo akoloba te nyongo ya liboni eyali oyebi abauti kosala eloko babengi vignette nazana makasa nyonso awa vignette ekotisi milioni misato ya dollars ya 3 millions misato ya pamba mawa pona Kisasa bana Kisasa mboka ekobonga mokoni pe déjà ka moto asali vignette te bazui compagnie moko kombo nango auto juste misala esali epai emonani eate awa tokomi kobeta tango aboye tokolela bakamata serveur ya hologramme bamema yango na DGK kasi DGK akotaka na kati te mpona kokosa bato soko tuni wapi makambo ya hologramme babi ezali na DGK serveur wana DGK akotaka na kati te baninga nanga na assemblée provinciale makambo bayebi yango te moto elebi so makambo oyo moto abundela Kisasa elenge moko komona Raoul Elenge azaki DG ya DGK ayebi sa biso makambo nyonso atelemelaka eleko wana gi matondo po batia hologramme te tango biso tozwi bokonzi lokwa Gentil aki na posa ya kotia moto na Rita Bola na DGK balongola Raoul Elenge babite bakanga ndeko wana lelo aza na poto esenge bazongisa ndeko wana akoyebisa biso makambo ayebisaka biso na assemblée provinciale tango bayebisaka ye makambo nyonso toyebi yango sikana kende na yo assemblée provinciale bakotonga ndako kuna wapi appel d'offre soko bokotonga ndako wapi bakotonga sima wana oya sima wana pona bato ya Bulamatali ya engumba Kisasa wapi appel d'offre tala likambo ngam tala bureau ya assemblée lobina tanga kombo bato te basali kwa bakosi basala kwa appel d'offre restreint et bongo mokolo ya kofungola maboke ya appel d'offre bachango mokoni
Les offres seront ouvertes en présence de représentants des candidats présents à la salle de réunion de l'Assemblée provinciale le 15 septembre 2019. Oh, tant que beaucoup mokando na boloko na lali na koseka ponga ba ko zulanga ni soba ko elanga ngaba kanga le 16 septembre 2019 yaka mokolo yambo mokolo goyen po yako tanga le 15 yaka yenga basa musa mokolo yenga tala donc zomona ke lokute za mokanda wana sika awa wana na silité sili sawa na pona ngonga sika ngonga oyo yali gestion ya bureau mbongo bazwaki nyongo na banki pona kotonga ndako wana ezalaki $531,000 tango baye kolakisa batindami mbongo emonani be $114,000 eyali na kati awa soki ezangi ebele eyali awa na posa so moto ayeba bite mokeba yebi lobaloba baya na oyo babengi débat contradictoire toyani awa kasi nakoyebisa yo nabombelaki bango eloko moko nakokweyisa bureau ya assemblée. Je vais faire tomber le bureau de l'Assemblée provinciale. Par quel mécanisme? Au Tuningai. Au moni, bango babanda qui est tombé à péter. Au moni, le règlement intérieur. Dans les moyens d'action, nzela oyo, tout ça, la kamisala. Batangi makambo babi résolution. Batangi makambo. Batangi bakomi na likambo oyo babengi ango avis. Babi l'avis est là par lequel l'Assemblée provinciale se prononce à la création de nouvelles commissions. Avis et pas na biso na mibeko toko bimisango so ba ko sa ba komina sika. Bango ba kei na article 120. Ba lobby tout autre manquement non prévu dans ce présent règlement intérieur est sanctionné et apprécié par le bureau après avis. Très bien. De la plénière. Bakamate avis bako pesa mo mosala mibale. Na ko mema yango na cour constitutionnelle, cour constitutionnelle ko katali kamboyo. Tango règlement ko intérêt ko koya. Bureau balandi. Merci beaucoup. Baeba kite maye na bombela ki bango yango. Mota batana avec yo maele. Na ko paisa bureau wana ya Assemblée provinciale ki sasa. Na ko paisa ngo na cour constitutionnelle. Mota batami avec yo maele. Sika tombola maboko. Sika kaka na lombango. Tombola kasi. Na lombango likambo olobi boye. Natali sayote solo ezalité et pas na Félix na makambo kamere tango bakangaki héritier Watanabe obi moto abengaka na ebite bo pekisinga na tanga kombo moto ya CNS mokonzi ya CNS ye wana mokolo kamera zalaki na matete tango akosamba abengi zuze aboye koyamba ayete wana poto asenga ya kamera te bacha ye na résidence surveillée moto ya CNS asaka na Félix te elingo bate Félix ndimi te bakanga kamera azali na nzela wana te likambo ya kokamwa FCC moto akomokanga bato FCC moto akomobundisa kanyaka likambo ya kokamwa Kabila na FCC bato bakomi kokanga bato oyoki ngai ndeko Mukebai oui ou non sepelaka na état de droit makasi na kolela yango omoni soko tie yango na sepeli très bien est-ce que ozondimaka na Félix Tshisekedi d'état de droit ekozala marche te ezali te mobu moko yango ezali te makambo mbongo ezobima mikolo to bandako bango bandaka te tolobi te so ekauki biso te tango amoni keloko yango o bana kisaba ba ekomi kolia ye bastongi basote bomuto te ndali ngobwaka biso putulu na miso lokuta ekoleka te nini na minute Félix Tshisekedi soka sali yo kondima ye nga na conseiller na ete na pina posa kondima ete nga na motinda mi opposition nga na opposition bosolo na politique ya lelo komi na suka spécialement ezalaki honorable Mike Mukebai nde ayaki lelo to sala ka boete mais to saki yango spécialement ba dossier yokani bino moko boyoki yango mais ndeko Jantini esokoleli ozo sokola ya Kinshasa ezalo bilanga ya ponga bilokola ya pépinière pour Kinshasa ko sokola ngo boete il semble nga moko na moni même babiloko oyo yenango babituka wana eza mituka oyo anti incendie bongo siko na minute soki incendie salami na ngaba na makala okomema motuka nini po mituka na ngodo sa service approprié ezalité oyo ko désinfecter to ana besoin ko sokola Kinshasa te to ana besoin ko désinfecter Gombe kimia na mabota na bino to kutani lobby avec le même plaisir pour le même travail ingeta. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix
pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.